www.potonapoto www.potonapoto David Monso obio yebaki te magi bosolo agi metale lope soki ezaki ki mta simba gi na ye emso ningeza la boyete metala lelo ozongi no sima. Non, David Monso ane producteur mais nanga elo hotel. Problème mini ezali entre Déplique na Gauthier Mascotte. Bah aventure on a eu un problème tenga na bengo aventure. Osko za kiti. Oza kiti. Kiti. Mama ya papa ya mama mama ya mama www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com. Merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala. Tala Lelo, na cadre ya Mekato plus introduction, il est Mbokate de la presse, toujours dans le système, il y a un Fukama, des téléments, un tapon, tout ça, on a bien une émission Nabino, Tala Lelo. Lelo vraiment, Tobagi Tobeta du solo Tobagi Tobeta. Ezali ki seno ba marambo tout ozoyo ka bomona ki ba image moko tozali ki pena ndeko na so Ken Piana o abeta ki ba masolo mouvement Jacques Loa ke moi nungu entre Gauthier Mascotte na Déplique Pomba de Niance on le Mbokate de la presse Julien Botalata ata lelo lobita lelo vraiment ezaka te ki toyoka koto moko et puis tout dans lelo photo mona Déplique Pomba de Niance ndenge ba benga artiste musicien oazo évoluer bongo na groupe naie lelo vraiment le Mbokate habite aussi prendre na résidence naie awa vraiment si tous na chinois noir na pesa non mbote bongo na les boss la mine Dovo Mosakoli na Flozi la belle de belle et pourquoi pas na mère Mila Bella Dinganga c'est-à-dire que nganga c'est dans c'est-à-dire madame ya le Mbokate de la presse na moni bongo mima wetu ba mima lingara toujours dans ce capot na na PCP mbote bongo na kati ya Paris na Eric Botekemia na PCP mbote sikazali Eric Botekemia 43 tout ça Déplique Tobita to beta masolo ngo mbote Déplique Pomba de Niance. Bonjour Pomba de Niance ezamba liboso to za le micro tala lelo me ba kamu susu me to kutani susu bo comprendre que loko kutani singana ye ezali masolo ebeta maki on to ngato ye ba ona munoka Déplique Pomba de Niance ne no santé na. Ouais, santé kitoko carré. Neni ba studio ezo kende. Si ba studio bientôt na studio ndiai kala mingi te tout ça générique na biso suka. Voilà. Margot ngola c'est le biso bon en février on dirait jaga ko banga no pe ba puissance va nous souper. Bah rien notre travail na ndenge nanga. Notre travail na ndenge nanga donc si mais ce qui t'est un peu ça mais shooter bon photo to prolonger car et puis on a pas problème pe na ba producteur mambo belé yango to bundaka to weekend nzamba décanter situation quoi. Donc problème oyo zaki na ngome pousser ça qui disque pousse en éclairci ba fan partout dans le monde des des problèmes à producteur. Ce citoyen a problème na producteur yebi Congo car ba loka toujours côté mtu alinga mona moi bonheur faut ba ya ba cha ba maloba makamwa bon mais OK dans les bons nzamba osunga biso quoi. OK dans les bons mais apparemment tous ayeno out tuna ki mambo producteur tous ayino gali boso mikota lelo ya mama David Monso obio yebaki te magi bosolo agi metale lope soki ezaki ki mta simba gi na ye emso ningeza la boyete metala lelo ozongi no sima. Non, David Monso ane producteur mais nanga elo hotel rien. Déplique toke moulaïté vraiment nasi rezamba liboso te pe côté makoma matoyi na yo problème mini ezali entre Déplique na Gauthier Mascotte. Bah aventure on a eu un problème tenga na bengo aventure. Ils ont peut-être tout sur moni na vinde tous à la boue. On tout soit refanda afin de gars lobane ka n'importe quoi comme ça pas pour un sentiment pas doit comprendre ka lobaki. Ngana ya na TV nakenda de gauche à droite so ina 1 na lobaki na 1 so na 2 na lobaki na 2 na kosa raté comprend nandi maketa na ngane na zabu ndenge nzamba salelinga ya mutu mususu ya mutu mususu ya parole ngolo bamsoni par là non lobana bango bato balobe makambo wana ke Déplique azo nyo kwama akelele la bango nazonga wenge musique maison mère de 1 pona zonga wenge musique maison mère na ko ke luka soi-disant journaliste au bango batangi te jamais na ko luka ne na en bon terme na Yankee
Pouille. À bon terme, na docteur Pichu Musungu. Na limite na les rois de la forêt peut avoir un problème. Na longwa wenge musique pour na problème mo yanga personnel na mona qui respect et soutien na longwe. Da pona zonga wenge musique à maison mère. Na kende gauche droite té. Et puis moi côté toza na Gramalika. Dans son katika na ngamo les rois de la forêt na pembeni na nga. Da nako kena ko makolo ne na nako kitaka makolo. Ti kwet ti na pale. Donc isinga ko tena ke luka jomo boy. Donc bangonde place bafandi na makita na bango basalaka baloba komba liplique na ndemo abuso bangai déplique nazo ba problème ezolandaka liboso ezali kama mabanga wa boso po soit disant que liaki mbonga batu lelo comme suku ma mususu poni ka ba problème elando matali bango parce que ngane naza boy omoni eloko mo photo longa na vie elo monga linga na longa na vie omonde na montre na boy eza nga na envie ya raté na soza en l'art na zala nango kufa na yango nga personne nga pauvre na ndenge na nga na dai pe na ki pauvre na nga comprendre parce que nga so total pe bien go so betona to loba pe na bien avant na longa wenge batu tu ba ye bien na no galérer fort oh to galérer ndé na nini na daso na l'art te ba mambo belé bolinka to loba ba vérité nyonso ba tikaka sœur mo muta fandi a loba li soutera ya ki yuma te vous comprenez ya ki yuma te ngende to fandi boy ndé na za boy eloko tolinga to longa na mokili peut-être nzamba sala ba rang social comprendre ba niveau ba rang social les ebeli ba riche baza bato baza ba moyen normal biso pe ba bola pe tuza dans son rang nga mobola je m'en fous na sepel na état nga mais le quoi kana lamuka na tongo na futela pale mote olobi na résidence il y a des place nga na fandaka na moi ki mbambala nga moni samorano kimbambala mo boye et danga msusu na longwaka awa pona ko ma peut-être studio moi ba basket pe ba non na biso ba mikili mais hommes ozwaka no yango msusu ndo gérant on est bien d'été kasi yango na lo basiko par là so to bito tala bien na wenge musique à maison mère atambola na car wana boka sa teke bato poto to ko kosa bango te ba mbongo to so na ba maison mère s'il faut te remercier peut-être ko remercier bato ya to remercier bato poto si photo lo bagi ba patron na biso za bata poto nana ngo bungango tozaka ba musicien pona bata poto po bango nde ba pesa biso bilamba bango nde ba créer la biso ba la poto payer ba caro ba orchestre na biso so ba oki ba salaire za na ba mouvement na biso place to uta e osomba mutuka te soki photo remercier nde bato ba patron na biso eza bande ko na biso ba fanda na poto soki photo remercier bato photo biso ba musicien to remercier ta bato poto parce que bango de bato basala biso to zato la ta basket à danger même vie na zai na wenge musique à maison mais échanger te bino bato bozolo ba détrompez-vous malgré voyager te vous comprenez na voyage te moi je vis vous comprenez moi je vis parce que moni lelo moni po bo comprendre ka ke ndenge tozala mokili boye nzamba laksa biso ka eloko moko ke bino tu bwa ndenge moko azoka liwa atira biso mopanzi ndenge ka totalisa azolo likolo ndenge pauvre atalisa azolo ne likolo ndenge pe riche atalisa azolo ne likolo puis qu'est-ce que ça ka muke jour ba immeuble tikalaka vous comprenez immeuble tikali biloko to etika donc on est tous des humains moi je m'en fous so ba benga pauvre to boy talinga kututi so parlons ngo oyisa biso ko ozo reconnaître te que no solo na ndeko c'est Gauthier Mascotte ba yeba kutu Gauthier Mascotte na tikala ko solo na yete bo siko ba bibe mining na pamba te nini siko déplique na buzoba na bango nde mining ngani parce que ba Tintin ba vrai Tintin parce que bino bo solio solo na massa na bango noti romba na masanete journaliste on ba na masanete to kabola pe kopote eloko te to kutana peut-être un dernier interview ba mambo et puis micro fona boya na pe interview pe ngo welinga na micro na bonanga na boyi nanga pona ba bêtise po luka ba vie na yo soke belé mata na site na bino fo luka ka eloko mo bilobela po loba rien du tout batika ba connerie ko nga ba congolais moni ba congolais no so batanga na momo bazela ki mobola na ngate bazela pe richesse na ngate bazela ande na pesa ba musique babinga na mama musique donc d'où so net na sa mission be fona beta na yemba babela beti kita na ye bazela ngande na yemba ba yemba pe bazela ngana yemba bazela ba ngate ke ba ya boye
ba congolais ba ligne na bango ba bêtise te ba to comme luka ke mboke bonga ba makambo ebele oza ba fertilité depuis que poto ke mulaite oza moyembi ngauna na olinga ku mbala moko sakana no mbala moko kasina motema nanga soki ozangi lelo traseko monana te ye bebe mama ye bebe mama bebe mama bebe yaya bebe mama bana paris bebe mama bana ya Londres boza kitoko bana Belgique nzamba sunga bino bebe mama ye moto ya kosakana te deplikao bamakita na bino sia na ke na bino wapi ozwi wapi fo bayoka ngani na koyemba ba fertilité moi kunde to wapi to na palin ta ba misa to ke beta bali to na ba to ke beta bali pour lobby to na studio so to kende poto beta bali dans l'essentiel donc monter là ti couper nati mogondo to bima sko to ke beta bali na ba misia ba yemba ka fort bo tsaker ba yaya bo tsaker moto to na résidence ta lifanto moto appelle lifanto yo wana sina motema nanga soki ozangi lelo tazeko monana te ye bebe mama ye bebe mama mabele go mabele bati molili bulu soki bakundi ekotondaka jamelike makengo sina motema nanga soki ozangi lelo tazeko monana te bebe mama like makengwe like na ngai sikoyo go bozwa so lo mususu nana garçon mo na ina présenter bino sikoyo oyiba eto banga te na lo bimisa po bato ba comprendre que biso to kelela te et puis musique pe za pe musala ba riche te so landi pe Jackson azaka ne pauvre lokwa biso to ba pauvre to ndimi ke to ba pauvre to ndimi ke to souffrir mais to bi qu'un jour musique oka to zo beta lindanda o ya on mte isala ke lobby na ko malwa ken piano legenga na la ba mamutu romal ken piano be bourgeoisie ça on a Kinshasa mais muta ko ke za te ken piano mbongo mo niveau donc ce que lo nga na galérer nani journaliste obe batuna ki wala mbongo wana ba immeuble na nini na boulevard ba makambe bele kuna Paris na mondial ba 40 immeubles na Paris bango bato ala ba 40 immeubles na Paris siko biso ba immeuble na biso yango toza na ngo champ nga fandika bona lela pasi non dielo quand ça le passer mais non lela pasi nini tozo vivre l'essentiel nzamba pesinga souffle de vie yango ne souffle de vie nde yango makambo tout jeune to le grano loko wana ezoya mikolo tout jeune bao yoka kaka te tout jeune to yokango et dire que soa j'étais oloni quoi de Loni na lopango ya mor na biso misisa nango comment que ça pense d'amour sala au sauver chambre sacré oyo no kiteba parfois secret s'exposer pardon à ta crise à si craint jamais formé à kolanda mungwa soko boyinga na kolinga lisusu te dire que mawao Motoza nagate bale jamais asalaka sambla ya kotambola konaje ngana yo toza na bolingo buko sina moninga tolingana ngai nalalio mawe kome mi fidèle wo pomba na lobi na loyembo zombo gala limbila na nzete o repari ya pokoyo
likambolo kita grave o touche na la linzala ya bolingo tala na wenze ya bitula bakomataka mwana moto atana talo moke bakakola bakoso kaka atana mbongo moniato natekami vraiment na zando ya ngwanzu bakumbinga korta kuluna endo midi vacation l'amour na yo chérie soko jevana kosote bible nga touche no yo pour comprendre que moi je t'aime, bapija barukul, bacheba miuli, bacheba boye, bato balobi lobi, yawaza wabye, oyoko yangai, moto, yawaza wabye, bomboza wabye, oyoko yangai, problème. Oyo nini egani ekwela sengai ndenge nini balakisaka moto na motema ke yo lingi ndenge nini balobelaka moto na motema ke yo lingi moto azanaka tia ebale jambe asalaka sambla ya kotambola konaje ngana yo tozana bolingo pourkoi ozoi na moninga dans l'état tozalaki tokebeta no bale mpo na souffle elobi ye moto akoyemba lobi donc basere tout ya Paris oyo ya bien bon natikele une semaine apesa numéro na téléphone bobenga ye mpo na mwa mabanga oyo eza nzembo na offrir okekala basere okepe mpo libanga ezalaka pe basere na bajo ya bien bajo ya bien ya Paris bamakambo ebele na bapapa na bana ya ba 5 ans ba 12 ans na yebike Occident mobimba balinga musique trop. En tout cas, biso babimisa biso. Oza ba valeur cachée quoi. Eza ba valeur cachée donc après ça numéro ne bino moko bobenga benga na ba numéro do ye moko s'en charger na nzembo ne. Mais la route mingi te pesa na maman numéro. Ouais, numéro nanga plus 243 81 72 28 200 au aider plus 43 81 72 28 200 c'est tout jeune bao. Est-ce que vous avez charge aux olungo même? Si naye bien ngomé nabi ke nazana na père quoi cadrer bien et oleka bien. Bonne chance alors. Ouais, merci nabi ke Congo kala trote bo CP là quoi. Moto. Plaisir à makasi nabi na ba etu ba otala biso vraiment to pe ça peut moi na mbote pe. Bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? Pour comprendre que moi na langa nzembo amonika e bato belé na micro il faut comprendre que ezali na cadre ambiance yé pe faloba depuis que n'habite vraiment to comme chité n'habite vraiment mode de la fin des années ndeko leki émission tala lelo ngala bato balinga mingi na yemba na bwaka siko bazoka siko déplique azo bwaka yoka siko déplique azo bwaka toleka Kembo biso tout obina siko Kembo ngamona za ko s'en charger na Kembo charger na ndio santé que de sécurité genre ka lokola ou bien ndene na bina s'en charger na bwaka ete siko na bwaka e ba na bwaka siko bwaka na okasi yo où tu as ouverture moto yo ouverture moto Idogo ne mabele, mama ni yaze baba. Idogo ne mabele, mama ni yaze baba. Wakumiza kidogo boye, mama lelelele. Wakumiza kidogo boye, moto. Sala bata mama, sala wamo baba ni yasa sabina. Kamulangwe kabiji. Ale mama lele Kamulangwe kabiji. Kamulangwe kabiji. Ale umele baba lele umele nzambia bendele Hosana oligolo ale gembo yo lele gembo yo lele teyemela kazambe na Hosana gembo yo lele binela kazambe na Hosana gembo yo lele teyemela kazambe na Hosana gembo yo lele binela kazambe gembo yo lele bana ya Paris ale gembo yo lele
mima wetu mama alege mboyo lele bela binganga mama alege mboyo lele gembo alege mboyo lele toyembela kanzambe na Hosanna gembo yo lele toyembela kanzambe na Hosanna gembo yo lele toyembela kanzambe na Hosanna. En tout cas, vous comprenez que l'ambiance il y a émission tala lelo, pour moi que tout solo la guinde tout solo la mambutu, tout solo l'essentiel, OK, boye bipé o boye ba quitter à travers la réalité et tambola qui partout, au bunga mokopé, na yamba qui peut bandego mususu bomoni pe réponse il y a depuis pomba de nias, na moni pe que non to découvrir pe ma mususu depuis ka komi ko yemba, après mi ko bois kande mamutu des alara depuis qui n'habite vraiment ba retenir ni ndengo le émission tala lelo. Ba to ba retenir ba congolais, ba blom sezo le gana internet. Ce sont des mensonges. Ça s'appelle des mensonges. Bon, Hollanda, Babiloko, Anati. C'est un mensonge. Au moins, tu as l'information à la source. Est-ce qu'il y a encore c'est la peine de me camouner la fin de gabo? Depuis à tout galérer, dans sa vie normale. Dans notre salon, la maison mère, il y a qu'à vie on a mené. Vie normale. Nakele la elo ko lia na tongo te na méditer na poko te. Na la ki mbambala na nga Nissan Murano etambusa nga R2. On se comprend donc bateau tout balinga déplique bozana bino calme na bi que album est oumeli parce que tout ça na ba combat et belé mais je vous assure lelo que jour album nangi ko bima bon ndima te ke ngam na sali ma bon inchallah quoi on se comprend donc ngai en tout cas assemblée na parler ndé mutu to remercier encore quoi na parler na méditant na ngali ko méditer na parler na Bible fandi na na zotanga ba verset biblique je sais ba mi balmi sat basawana na kombo na yazali mais yo mona ndako bende mais nepe tozana ba yaya boso to tie Bible kasi moko mi sato on peut ka kite kolo ba ko zana ko priana ba yaya le bisanga de ko priana biso to priana biso est-ce que bi ke ebele pe ba okendo ka bu non yo ka te pasteur à sainté mundimi où va le monde makamuti batami na motema sala mutu malamu linga mutu calomnie surtout otika respecter moninga pesa ba valeur qu'il faut c'est ça tout ça na bolamu nde yango okende paradis ezate ke so fandi chaque jour zo ibsa nzambe ke nzambe ngaiboye mena sima osa maka mususu franchement et puis na répétera yango bosana posana koma na mbonga ngo ya ndenge nini o nzamba pesinge kokite na lia mama na biso lokola bino bosala bodama ba mère na bino tipo bokoma bonga na bona nga mama na biso na kolia ete il faut vivre bananga na lia bango poani il faut ba vivre donc o nzamba pesinga yango ekoki pona nga nezate na luka banzele bele na koya kokufa pamba o nzamba pesinga on en vit pas biso to ko envier te ozana l'art to respecter pour ça na l'art yo pe respecter biso po to ba bola c'est tout yo zo tala ki mo bola nga boya yo mo tala yango pe o ke na souci poani qui peut vivre na famille na o yo tala nga pourquoi ba congolais ba la déplique ayemba ba la te na yo laksa ba mituka na awa na nini te ngala muta ya laksa ba bien matériel te question moko ya ki senoka de to ka pe ba masolo wat musu atulenga le mbokati le président des akana di solo depuis est-ce que les loso qui et pesami qui F victime et produit dépliqué ngala anaza artiste naza artiste so mutu moko yi amise la ngata mwana 5 ans so ka ya mise mbongo ne po na tambo po naza artiste na boya te so ezaki ba ochapa ke maramutu po dépliquer je m'en fous nga na yembi c'est tout na sema kam na nga lokwa ba congolais linga so raisonner lokwa ba congolais ti faut raisonner ko poussa maele na biso musika parce que toza ka tobika ko boudé batu biso et kotiti na ba journaliste okomona émission internet soko bandi ko landa yango e bande ti suka eza kana mafinga na ba mbwa kila photo banira ngo bon photo banira ngo ngane na wena artiste vrai artiste na olia na kopo na bike lelo ata koko seza na olia ka na kopo parce que na ibe osala musala na nga bien quoi donc mbote na ba congolais tout ba baza na Occident bande ko na biso ya Belgique en tout cas nzamba batela ba congolais nyonso na attentat oyo ta ko salama
en tout cas tosenga ba congolais tunzamba bati la bango ya Belgique parce que toyebi ki toa trop pe na Belgique toza de cœur na bino donc nzambe toa sira ko sala bandeko na biso ya Paris mbote na bino place boza Londres partout États-Unis Canada donc tolingi bino mingi et puis naza patriote qu'on a lingana mboka nanga Congo espérons que lobby tout le monde a peu bonheur à Congo quoi donc mon anga de la fin c'est ça yangwana quoi inchallah. Voilà. Tout est bien, tout qui finit bien. Nabi que bien nos bozala qui wana merci mais na bien nos vraiment. Tu fidèle déjà ndenge zalaka na pesa mbote bongo na mère Mila Bela Dinganga c'est-à-dire que moi c'est le quartier de la presse je l'ai boté tala lelo mima wetu et pourquoi pas na Eric Boteke Mia 43 na Katsa Paris la mine Dovo Moussakoli chinois noir caméraman et pourquoi pas El Siblimo le monteur Nevin Poutou na ba binonion soma bo soutenir mal le quartier de la presse je l'ai boté lelo Arnaud de Vouma pourquoi pas na go fait image na binonion vraiment to vider déjà ma solo on des na si boy koye ba concernant ba problème où te ko le kana ba rimena ba masolo to betamaki pona depuis pomba de Nias to tika yemo vraiment continuer bo s'abonner na www.poto.com un grand merci na ba union vraiment balingaka Julien Botalata la tala lelo balobi soki bino bolambi soso biso tolambi na biso fumbwa to makala konki ya bino esui bino wapi bino toko makalo kwa bino toboyi koto balambi soso kuna balambi fumbwa mabeza wapi moto na sa depa na ye ndenge zalaka moto na chéri na ye voilà kuna poulet fumé biso poulet ya mboka mabeza wapi moto na sa depa na ye ndenge zalaka moto na chéri na ye ye koto balambi mama mabeza wapi moto na sa depa na ye moto ndenge zalaka moto na chéri na ye osiko za kiti oza kiti mama ya bomba ya mama mama ya mama kokamwa tayera bwaki sitisi cordonnier alemine crochet bomba lemine micro pone elengi ya kofanda na kiti moto alingi ya boma ya yebulo yango ekomi envoûtaki innocent yo ensorcelé envoûté pona bilengi ya kiti ye zongo kopesanga liwa soko yete yebanga inada ye oyo kiti omoni kiti oeza kiti tozalaki na mama tokoti na salon tofandi na kiti naoke elenga kofanda na kiti tala kiti bilenge suka nango kotele yaya kotele innocent ensorcelé tchatousa wana eza kiti www.potonapoto